Salut la famille, bonjour à tous les abonnés de Ursil Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, awa toyebi dépendara na Ero Kolanda Biso. Dans na Ero Kolanda Ursil Botelwa TV ndo koyebo kozwa bonjour, topé okozwa bonsoir. Tolobara toujours bambote na biso topé sarabino et dépendara na ba R oyo oko landa biso. Alors bande konanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, abonnez-vous vraiment massivement. Le noto kolobela likambu ya comédienne na biso Mama Annie Biasi. Alors ezana bande ko belé ba poser biso ba question concernant santé ya Mama Annie Biasi. Bande ko belé ba remarka ke Mama Annie azokonda, Mama Annie santé na ye vraiment. Alors banda ki kozwa ba remarque wana tozui vraiment ba remarque ebele concernant santé ya Mama na biso Annie Biasi. Alors karandenge boyebi ezara vraiment devoir na biso Ursil Botelwa TV azalara toujours wana pona koluka ko satisfaire ba besoin na bino. Tolobara toujours komela biso, benga biso na likambo lingi tokozala wana pona koya ko lobela yango. Alors lelo bomoni toye penza liboso na bino poto répondre batu nyoso o bazo komitungisama, batu nyoso o bazo zongela biso penza pona likambo ya Mama Annie Biasi. Yango bomoni toye liboso na bino pona tolobela likambo yango, tosilisa likambo yango mbala moko. Na pesi mbote mingi na bato bolandaka biso, mbote nanga na Madeleine Akeita esika ozali, nzamba lula mona onde konanga ba bisou esika ozali. Princesse Alegria mbote na yo, balobi kuna tomoni koto Mama Yvonne, Princesse Alegria ba mbote na yo. Linda bukulu ya ba Linda ozoyo kanate. Ah, Linda Lali ozoyo kanate. Alors mbote na yo esika ozali, ba mbote trop na bino nyonso o bolingaka biso pe tolingaka bino kaka ndenge bo lingaka biso. Tolobela likambu oyo po likambango e mwa mingi, likambango ezongi mwa mingi kaka nde boyebi Ursil Botelwa TV azalaka wana po na bino nga na yaka ko répondre bato vraiment oyo basinteresaka na biso. Donc c'est-à-dire bato bazalaka soki totie likambu bayaka pena kolanda, donc bato pena batsaka penza likambu, donc batsaka biso ka, c'est-à-dire batsaka biso ka ce totie pena émission balandaka toujours, bazalaka toujours wana pona ko s'abonner, ko aimer, ko partager, bato bazalaka wana vraiment pona ko landela makambu na biso. Alors biso pe tozalaka wana pona bino. Na ye kolobela likamba Mama Annie Biasi bato bele balobi ke Mama Annie aza malade, Mama Annie ndenge nini santé komi boye, Mama Annie ndenge nini akomi boye azobela, Mama Annie santé na ye tozo sepela te. Bato o balingaka Mama Annie, batu o balingaka Mama Annie Biasi bango nde baye kosala vraiment ba réaction na bango pona problème ya santé ya Mama Annie. Kande na yebisaka bino ezalaka bien soko lingi star na oto yebaka bato balinga star na bango na kolandela. Bate bele omona star na ye, omona star ne bien te o azalaka boye te tika na landela. Alors bato wana nde bango tolingaka. Merci beaucoup na bapel na bino ndeko Christian, ndeko Christophe, ndeko Maggie, ndeko Pierrette, ndeko Karine, boza vraiment ebele tozu ba message ata 15 messages aujourd'hui concernant Mama Annie Biasi. Yango bomoni toye penza liboso na bino pona tolobela yango. Mama Annie bato babandi kotinda ba message tangu bamoni
Mama ni na film ya la boniche. Film ya la boniche eza film oyo mama ni asalaki azalaki mama ya Linda. Linda abomaki Davina misu po bandaki kolinga azwa libala ya Davina oyo ezalaki bongo epa Ada. Film wani lekaki na Bellevue TV. Alors wana pe to profiter to yebisa bandeko batalaki yango te. Cliquez à Bellevue TV kota tala film ya la boniche ezalaki vraiment kitoko. Veut dire film o elobisaki batu, film o batu bakendaki ko luka bestre ya ba film ya Nigeria po baloba ke Belinda Kandi Bellevue adonka kinde film ya Nigeria. Alors film wana batu ebele bakendaki ko luka biloko elekaka na Nigeria bakendaki vraiment bakotaki labo baluki pona koya kolobela mais malgré ça esimbaki kakate. Alors la famille na film wana nde tozwaki ba remarque ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité cave-cœur kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela ebele concernant mama ni. Alors to kanisaki esili to vandaki to lobi te to kolanda te to zilanan totala to vandi to moni ezo continuer kaka yango bomoni to lobaki to roya liboso na bino pona to ya ko expliquer tope to ya kolobela yango. Alors ndeko soki zambano liboso kotina Irsil Botelo TV vraiment au s'abonner na boke binyoso. Donc abonnez-vous, au commenter, au liker, au partager biso na Facebook, partagez biso na Messenger, partagez biso partout, partagez vraiment partout. Partage na yo ekosunga ndeko moko o ayeba ki histoire ote ayeba histoire oyo. Alors ndeko zolanda biso meka vraiment ko partager biso nzambalola ako pambola yo. Tant que vous abonnez, que vous avez activé cloche de notification pour que prochainement soto yé na ba émission na biso et comme la yo et si kanyonso oko zala. Ya bo monto lo barana bino toujours activer la cloche des notifications. Pour nato bandali solo na ko expliquer bino mama ni aza nani. Alors mama ni nande bomona kaebwe ma yele na ye ya ko jouer to ke mama ni aza vraiment parmi bateau baza na talent mama ni tokotia donc tokoki jamais ko tokotia mupandi mama ni ana talent moko grave donc a jouer ka théâtre très kitoko banda kala izate ke o mama ni azo yekola non mba o bayebi bayebi mama ni ajoaka vraiment kitoko po atangela yango. Alors pona ba o bayebi te mama ni azaka professeur na ina donc aza professeur à université apesaka cours na ina apesaka vraiment cours na epe kitoko donc makamnyoso bien. Alors ce qui n'a raison la bino pona likambu ya bana concernant bana pona mama ni abota. Mama ni abota, mama ni ana bana na ye, mama ni ana mwana mokote, ana bana na ye. Na sir bomona ka Keni o azo jouer mikolo, wana Keni o azo régner, Keni o penaza na succès, a jouer pas grâce luzolo, mais non. Na sir bomona ka Keni, donc, mama ani biasi.
aza maman propre, donc mère biologique, il y a Kenny, aza maman na ye proba o ba yebite, moi rappelle kana o na ba oyo ba yebite. Alors ce bomoni pena ndenge Kenny a joué, donc aza vraiment idole ya maman na ye mobimba. Aza idole ya maman na ye mobimba. La famille Maman Annie aza maladité. Pour na bandeko bazo kanisa ke Maman Annie aza maladité. Maman Annie aza na ye très bien. Maman Annie azo belate. Bino moko boyebi ezana batumsusu akovanda boya lobite asala na ye régime alimentaire. Ezana batumsusu akovanda boya lobite na mekano ko sala régime na mekano ko sala boye na konda nanu mukie na lobango munene pono yezala na minute mukie mutu so lobike na ya nanga munene aoyane munene na minute mukie mutu so lobike akonda au sala ba régime au sala ba exercice pour ka konda mais ce qui mutalobi aya munene akoya penza munene donc na une semaine 2 semaines au mona mutu pa komi po kompi ko ya munene donc ezala bongo mutu na mutu azaka na bandenge na ye mais pona Maman Ni batebele ba omitungisa Maman Ni aza maladi Maman Ni tozwi sango ya maladi te Maman Ni aza maladi te ba photo moko bomoni circuler na réseaux sociaux que Maman Ni na mbeta hôpital Maman Ni wana ezalaki kala donc abelaka nde kala abelaki kala kaka nde mutu nyonso abelaka abelaki kaka nde mutu nyonso abelaka abeli aki hôpital abiki azongindako abeli aki hôpital abiki azongindako kaka nde elekelaka mutu nyonso. Alors Maman Annie biasi aza maladi te. Bandeko bolingaka ye o bobandaki kotuna o bobandaki koyoka pasi na motema bokanisa lokola Maman Ni aza na maladi moko boye peut-être lobi kuna en tout cas bozala na bino kimia bozala na bino à l'aise Maman Ni aza na ye très bien aza na ye na maladi te aza na ye très bien ana ye na maladi te nzoto ezaka nango bongo. Il y a des fois kutu biso tozaka moko ozobela na ote mais omonika okonzi peut-être bo occupation kande na biseli bino Maman Ni aza professeur na université alors musu pomona aza na tana ye kotangisa akende koto akende université akende kotangisa akende koto kotangisa alandela ba examen alandela peut-être azape na ba problème na ye o eza nango privé o akoki jamais pe ko ya robetela biso na réseaux sociaux donc mutna mtaza na vie na ye peut-être tozala bomona mutna mtana ba problème na ye musoza na mo ba problème na ye familial mususu alors Maman Ni aza maladité aza maladité to pesi pena merci mingi na bandeko to moni pena ke oui bandeko balandela penza ba comédien na biso bazali bandeko pena balandela ba comédien na biso bazali à chaque temps to monaka bato ba komela biso pona osala ba remarque bato vraiment ba komela biso pona osala ba remarque olekisa mo émission moko olobelaki comédien moko olobelaki bomona pena bato bayoka to moni comédien boye na théâtre boazalaki boye bongo ndezalaka bongo penza ndezalaka tolinga penza bongo toza wana ka te pona ba polémique moko inutile toza wana ka te pona moko nga na lingaka boye nga nazalaka na comédien okuta jouaka bien te okuta non toza wana ka te pona ba discussion moko o ezanga tina mais tango pozo mona pe comédien oyo linga kozo mona ete na scène ndeti so toke na ka ya presque kanushipi lelo bomoni presque kanushi paleki a uti susukuna na Belard azaki na Belard na Sierra la Boniche ye wana zo continuer pourquoi parce que batu basenga kiye to mona ete mama pe comme azaka na motema malamu mama kioma kande baloba donc mama koma azaka na pe motema malamu batu basenga ki presque kanushipi mama pe atali amoni kete place peso senga na tia presque kanushipi bomona ki pe presque kanushipi azonga ki na terrain donc bongonde ezalaka alors Maman Ni a maladité mutu moko tabima yebisa bino Maman Ni nde azaboye aza maladi azaboye yango bomoni mutu moko bima ya ko yebisa bino teke Maman Ni a maladi boyebi awanga na loba nanga vérité nga na bomba nanga te na loba vraiment vérité soki likambo eza to ya to yebisa bino ke likambo eza so pe likambo eza te to ya pe ko yebisa bino likambo eza te jamais likambo
likambo ezate to yo kosa bino ke likambo ezali. Donc maman ni pena côté wana azana e bien. D'ailleurs maman ni azakana na ba polémique te. Ba comédien belé to mona awa o ba beba na ki o ba swana ki o koto atonga ki o koto asala ki bwe na si banda to banda mamba théâtre e na mutu mote o obima yo lobake amona ki mama ni na makambu amona ki mama ni na problème o mama ni aswana ki na comédien oyo o ba bunda ki o ba sala ki be mama ni atikala kozana na ba problème te voir même makambo to mona na internet awa o nga na za pour sila o nga na za pour belle vie o nga na za pour be mama ni azalaka na ete ke o aza pour aza contre azalaka te ayaka ajoura théâtre na ye na bokebi nyonso ajoura théâtre na ye bien po baa bato mo balingaka na bango bapolémike te baa bato mo balingaka bapolémike te et surtout mama ni bomona atangela mosala na ye atangela mosala na ye omoninga nalingaka mingi bato balekaka na Belar TV en tout cas namona bango bazalaka bato mo premièrement baza no sage bato baleke pa belle vie et anango polémique te et anango sope na bandenge mo mabete mais wana za selonga na oloba évangile selonga na évangile selonga na préférera vraiment bato balekara na belle vie kandi po mingi baleka na belle vie kandi batangeli musala wana mingi baleka na belle vie kandi batangeli musala théâtre ye moko mama na biso belle vie kandi atangela musala théâtre mingi baleka wana batangela musala ngo et puis batsala théâtre on senti que muto azomi pesa omona pena ba réaction ba action na nyonso azomi pesa na kati tala keni ba fruit belle vie kandi tala keni ndenge a jouer na théâtre o ezoleka o la série grâce luzo la sali tala keni ndenge a jouer Nathalie partie 11 mais nalobi non Kenya aza meilleur Nathalie partie 11 nalobi non Kenya aza meilleur au mona pena ba expression moko oyo orozwango nulle part ailleurs to ya na ka daily soto ke na ka daily tala daily ndenga jouaka tala nani Davina ndenga jouaka o sentir ki a boulot eza Linda ye Linda lobiango Linda koti na famille bota Linda lobi non a penza boulot eza donc a senti d'autre part a senti pena kabi non et si kazala ki peut-être bando saka na musala wana eza nango discussion te eza nango pe koloba mabe te eza nango pe ko créer vraiment polémique te même bango mo kuna bayebi kete ba o kuna penza ba jouaka et a polémique te et à créer discussion te mais même bango moko bayebi ke ba o koto penza a te ba jouaka même bango moko bayebi yango alors félicitations à Bellevue Kandipo azo ko former vraiment batu très bien théâtre nyon c'est les capable Bellevue oyo kama kele to mona ke baza poser bosa musana bango poser de baza na bango kimia ko bazo jouer vraiment avec assurance azana na kimia Mama ni atangela musala na ye. Mama ni azo forme ebele na musala na ye. Mama ni amutaluka polémique na batute. Mama ni okozwaite na ba polémique ba comédien. Mama ni aswa na kasona na ba comédien et puis ajuaka ke pa belle vite. Mama ni ajuaka na ye presque esika oba obenga ye o amona ke polémique ezate. Esika obo benga e o amona ke bato bana ba problème ité bato so na ke jouer kuna et o créer nango problème ité to mona mama ni akendaka na ko jouer mama ni ami kitisa makasa sala na ba koba baba ni tek ami matisa sala lo lendo azakane mosa lo lendo te preuve ne ke mama ni sala bagag Bellevue quand tu te partout. Bellevue quand tu te ok ko jouer pas Cardozo. Ok donc a jouer et pas bato ebi kenga personne na posa na bango. Ba oya et pas nanga ba jouer bongo ndezalaka. Comédien ou comédienne azaka simple azaka mutako mimatisa mapekate ke ngai ngana leki ngana sala bo non. Omona ke azaka na simple. Asa simple, nyos ezoleka na kimia, théâtre na ezoleka bien, azo jouer kitoko, ndebo moni Keni vraiment a hérité nyos ya mama na ye. Keni a hérité nyos donc okapena ba fitir a lobby na musala théâtre. Et aba Keni ba kalatozaki na baya Gabi.
tozaki na baya Gabi, tozaki na ba Domaze, tozaki na banani na banani na banani na basubebe banani basuza, kala tozaki na ba mashirika que son âme repose en paix. Kala tozaki na ba mupesha, tozaka na bango nyonso wana pena kalozo mona ba o vibrer. Bazo vibrer. Mupesha kuta vibra kati siko. Mupesha kuti siko so asali makambe pesi makambo. Donc kala tozaka na bango nyonso ba Domaze ba ya Gabi banani o batakala tozaka na bango ebele ba mindondo que son âme repose en paix. Mais na moi lelo tanto tanga ba comédien lelo ba jeune surtout tanto tanga ba jeune to longono mikolo tanto ta ba jeune to mona ba Daily to mona ba banani ba Kenny to mona ba Patricia to mona ba Elena o senti que bana moko bazana maturité o senti que bana moko ba na sagesse. Donc, on sentit vraiment éducation et zali. Alors, bande konaye ki ko informer bino kaka mama ani biasi azanae maladité bolanda ba makambo ezo ba vide ba photo ba partager na réseaux sociaux te. Merci beaucoup na bato bolanda biso kande tolobaka. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur tous les réseaux sociaux. Nzambalola ako pambola bino. Partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Donc, partagez partout. Nzambe a pambola bande ko nyonso o bolandaka Ursil Botelwa TV. Et quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications. Naloba na bino toujours activez la cloche de notification pour ne pas rater nyonso oyo ekoleka awa na Ursil Botelwa TV. Bande ko bokomela ki biso bwana posa ya ba biographie ya ba star. To yela bino ba biographie ya ba star. Alors photo ça la journée moko ezalo kwa journée à samedi ezaka uniquement pona biographie ya ba star. Alors to koyela bino kaka ndenge bo sengaki. Merci beaucoup na bino nyonso bopesa biso confiance to lingara bino tellement. Bato bolingara biso bato bopesa biso confiance to lingara bino tellement. Donc abonnez-vous chez Ursil Botelwa TV bokende pe ko s'abonner na Ursil Nzau officiel. Alors kuna peto bandole ki sape ba biographie ya bastar nzamba lola pambola bino activer cloche de notification pour rater ba biographie ya bastar te komela biso star na yo o linga kaso za na posa ko yebebele po na ye to ko yela bino awa. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.